Bonjour très chers internautes, là c'est Divine Diependa, autrement appelé Diama Jaune. Bienvenue na chaîne Nabino Rossi News. Bambote nangai et pas ya la patrona na réalisateur nanga bato bayebi ko Simba Rossi News. Lelo tokoyeba kolobela ba actualité pe ba proposition o ezoleka na Kinshasa et pe na ba comportement na biso ba chroniqueuse. Nazanga mon côté nazana concert nangai Aïcha yende mutu tozalaka na ye boyebi déjà azalaka awa et tout botalaka ye déjà. Bonjour Aïcha. Bonjour Diama Jaune. Boni yo. Naza bien bongo yo. Ngape très bien. Boni nandako. Kitoko ya yo. Namona lati bien lelo. Merci. Naza na ba pana. Merci beaucoup. À propos ya proposition oh il y a $500 oh et ningisi Kinshasa yo zion ndenge nini parce que et ça lui vraiment donc na ebité yo zion ndenge en tant que moi si ba kitisi biso na $500 tala niveau tala na beauté nyonso oh ya Aïcha a kiti pendant $500 yo zion ndenge nini. En tout cas, proposition wana d'abord pour nanga Aïcha. Oui. D'abord, on a trouvé yango eza proposition mo ya bien té. Oui, et sa proposition encore vraiment est bien que honorable Daniel Mbaou a sali proposition on a bien que ça nous confirmé non banzimi en côté mais eza en tout cas bien té eza en tout cas bien té comme nga vraiment bonde tinga en tout cas mobile so ina non lingango té ko bateke ba ko beta chérie na wana muke ba ko beta e na ndako pour na $500 ba beta été mais en tout cas ngai proposition on a pas mon bal à $500 quand na zaboy quand na zaboy bal na $500 non oh maman ko lunga lobi oya na bitonzimi na biso $500 mais oya biso to lambela bino ka pondu oya na likaya buna yo to pesa litabisa pilipili en tout cas eza bien de singa bona tangi na silisi na sel mamna après na boye $500 oui eza eloko moko ya bien d'autre part eza nango mabete eza mabete d'autre part eza bien parce que mboka toyebi donc qui c'est célibataire commis vraiment embellé parce que moyen famille peut lekisi et comme na famille donc d'autres et comme 3000 au liste alibal liste alibal te comme facture au lieu de liste eza facture donc biso to komi pa marchandise donc eza et comme le ko ba comme koteka ko bi ba comme mibali ba komi ko somba biso mais surtout que d'autre part. Donc, si proposition on est au salima, et ça d'abord mboka ezana les otambola bienté, donc tozana nous social ezana nous bienté, misala ezate parce que ce qui mutu azana musala na yazo sala, aza capable bala moi ce même na 3000, même na $5000, aza capable tant que musala ezate, même pour $500 na ozwa ngote siko bala na $500 ndeni. Ya liboso ezana nous que $500 wana ezana ngo problème te même misala ngo pezate même ba miso ba komi et comme le quoi matumboli na nzelo ke okiti yo kutata 50,000 yo kutata ba divine balobi ba divine bango ofele tamaka oui nga ofele vraiment ngai penza ofele na sali bino ni bokitanga tina niveau ngai ofele bora makasu kaka non yoko okenoka na makasu non ekomi lokwa ekomi sous forme lokola insulte. Moi c'est comme le candidat boza en valeur t donc au lieu eza proposition moi bien comme le quoi donc bamsu ba comme ozulango na ba sens contraire et comme le quoi insulte mutole ka yokutu 20,000 nozote bo kiti pe de comme le quoi biloko non en tout cas eza ba maman msu ba comme lela mwana ngai na tangi sinon ba tangi ça peut te que wa kin ba te kabiso mais quand même il faut eza la moi et loko mon non que eza la $500 non on a ce qu'on a et lo pe ba bossa na $500 wana ka yango na pe ba vraiment ba machette ezali pe ba ochanyo sona kati non 500 na fête ezalaka faut basomba biloko lia faut basomba bien que masanga bayaka nango mais fête nyonso quand ezala na mbongo siko avec $500 et ça la ni siko wana zo komituna na 500 wana papa na biso ozwa combien maman na biso ozwa combien vraiment tamakambo siko papa soka zui 300 maman zui 200 maman le batin nga kunga mna nyoko makina mwana wana
na sa 9 mois na libumu oyo ozwa 300 siko na ebité. Non, divine. D'abord, na 5 bon adultes. Et dans la non te que ba parents ba lia kango. Non. Bon adultes ba parents ba lia kango te. Bon adultes et dans la que ba tia kango na nous pon na fête ya coutumier. Le reste ba tia no elo ali bosso ba privilégier ka eza fête. Dès que bo kango boko kisi ba ni nyonso ba dépense nyonso ba fête. O etika la kawana nde ezala papa yo zo moi 200, soit zo moi 50, papa le ki zo moi 20 money, mais priorité d'abord oyo boko yambela ba belle famille, c'est ça. Et ça raté que mon libala ba lia kango non. Si on dit ba jeune garçon ba tombo ki ba komi kaka si on nga nazo mituna. Yo sala raté. Ovanda na coin obetaka ba dame. Bon, ngai yo divine ba pesi yo ngai na 500. Si ko 500 no zongo wapi? Ozongo wapi? Et en plus nga na monyango eza lokwa ni timo distraction mon boy. Baye au distraire biso parce que l'élection est quand même été sikoyo ule basa la biso lo mo ya bien to sepela soit baye bako koyeba kokokisa ba tâche na bango bazoko babimisi sikoyo lo mo parce que avenir ya lo beza ba jeune so ba boule ba jeune oyo tellement bazo sala biso boye non to bimisi la bango lo mo we distraire bango nazo ebate. Pourquoi vous avez dit que vous avez distrait à niveau haut? Aïcha, tu partages mon nom. Moi, on t'a distraction. Bah, qui t'a soso dans la soso, on a des biso basi. Na mona ki ba nini ka ba ya ba kose ki sawana ke ba soso on a ki biso non. En fait, eza proposition. Moi d'abord dans loba, au lieu de kosa ba proposition ya que biloko ekita ba nini basi nani ba dote kita. Non, eza une proposition occupé ça ba proposition au lieu des codes de la famille, au tête code de travail. Bossa la biloko pour le travail afin que ba jeune wana soit ba tu wana non ba balité ba trouver moyen ya kozwa soki azui musala na ye akozala capable wa mwana mwasi na montagne nyonso somme nyonso ba rochela ye akozala capable wa bala mwasi ne au lieu ya kokitisa ya kosala boyeza en sens parce que ba proposition za ka ba loyer ya ba loyer non et comme 3 mois non et comme 3 mois ezala 3 mois mais 3 mois on peut eza sous bon parce que ba bayer baza ko tombora ba donc ye ngano ba futa ngano bien te na somi na saka sima ngano na pasi ale ya ko kitsa ye nani. Oui, eza ba bayer mususu tot ba bayeres mususu ba respecta loi wana. Mais ça mususu ba respecter te comme oyo. Eza na batu mususu ba respecter na bango. Mais ba famille mususu ba respecter te parce que ba mususu ba mona loi ngo en tout cas et ba parents mususu ba moni kezo honorer ba ngote ba mususu ba binga na tangisi mwana nga na commission na ba licence nini bona ke pesa mwana nga na 500 d'autre part que eza mwana za marchandise te eza boye bon na koki kozala te na lobaki non loi on est ko marché te soit na boy loi non mutu mota za likolo ya loi donc loi ezala rara loi donc mutu mota buka mibeko mais nga azomi tuna vraiment ba voter en carte ceux qui ba voter ngo Aïcha yo ata 100 francs. Non, c'est pas ofele. Non, en tout cas. Comment divine bacha ngo ofele. Donc yo non. Bon, et ça dépend peu na mobile, on nenga lingela moi si na ye Il va dire ça va tomboki. Non, et ça dépend na mobile. Nesi mobile mususu vraiment non, nga moi si na. Mira, mukolo ko kene ko bala. Vraiment kopesa moi sino de santé. Ça dépend na moi sino ko honorer mon mobile na ko honorer moi. Mon mobile moi sina donc en tout cas nga moi sina $5,000. Non, même batina mo loi na 500 nga moi sina na ko honorer na 5. Siko sonne par exemple Aïcha okuta na mutu mo boya zana na niveau na ba 500 te siko ba 5,000 te. Siko suka ya pesa 500 dimara proposition ba chela mboka. Donc andi ma proposition bon. Yo siko réaction envers les années soit peso $500. En tout cas, ah comment fait bon thé, ah comment ça n'y pas 500. T'es sûr que c'est quoi comme? Thé, ah comment thé. Ah c'est que yo azane. Bon, azana été mais façon zula ngai en tout cas, ah comment ti na ba niveau na ba 500. Vraiment toujours sambela vraiment proposition na ezalate. En plus ngana koloba ba parents tika pe ba sala pe biso boy. Pour vraiment trop c'est trop. Maman, papa. Facture wana tant ozo sala facture wana. Et bella facture oche. Imagine batu misu ba komo senga ou de foulard ba komo tchana kabelo. Oui. Kabelo na ba pousse ta niveau. Ah oui, ba las.
bakomotia ba montre en or bakomotia ba msuku to batela ba congélateur ba montre en or oh ba sac même à papa dans nyonso bakomotia zeleno papa oche mwana na yo na nini wana en plus eza sous liste te comme facture zela oche en or ozu penza na kati ya facture oche mwana na yo oche penza en or est-ce que vandisa vana okomana zona papier na biko che mwana na ngai nazocha chaînette en or est-ce que yo oza en or pour na université tango kendaka est-ce que oza penza en or pour en or elakisi kaka ndenge na botelaki yo est-ce que mwana bato akoyo kute paf te vraiment bovandisaka biso mpenza ozwi mpenza ko ovandisi nga otuni nga mwana na ngai nazoyeba kotia kabelo nazovimbisa facture omoni facture onga nazovimbisa ngo est-ce que natie mpe en or na kati chaînette en or est-ce que mpenza oza en or est-ce que mbonga doti omitikala kolia ngo te yo moko na papa wana tozongela ngo mais papa na déjà bapesa te vraiment déjà yo moko amisisa déjà lia déjà nini doti na ye en plus tokota nanu wana tozongela ngo nsima comportement na biso chroniqueur na chroniqueuse vu que tolekaka na poto na poto bato ebele bamona biso France bato ebele Canada États-Unis siko monde oyo ya presse siko biso tokomona ngo wa shida vie mo bamoni yo boye Aisha nga nasepelaka na yo ntango aye mpo mikolo baye penza ebele na Kinshasa bayeli mpo na biso bachroniqueuse baye penza ebele bamisu baye penza mpo na bongo donc mosusu baye alulaka donc nde amonaka penza boye mwasi pembe donc fa mona siko en live abengi so esika moko boye bamisu mpe baokendaka bachroniqueuse misu baokendaka siko baréaction ya bongo mpo na nini yo ozwango ndenge nini bon et dépendant l'éducation et dépendant selon mutu ndenge azo se comporter bon nga ba acte wana na ko condamner yango parce que oza mwasi soit chroniqueuse na yena na mwasi faut qu'on mibe sa respect oui yo do yo mo mobali mwasi mo bakufaka ne yo ayene awaka habité radio wana tema mwasi faut qu'on paie sa respect il faut olakisa éducation outi na ngona ndaku il faut ozala vraiment mutu moko oza na respect ya yo moko et puis na respect ya ba parents na yo donc ce qui mutu azo pratiquer ba acte wana donc eza ba acte moko ya koluwe te eza ba acte moko mabe en tout cas nazo condamner ezala yo chroniqueuse donc oza wana kaka pona donc oye vraiment musala no yeli ndenga musala ekepe na nenga shida oui ndenga na yebo na ye komiteka na miteki pena donc nakoma na miteki pena nyonso oui non ce n'est pas vraiment ba acte ya koluwe eza ba acte moko ya ko condamner donc toyeli musala eza musala eza te ke oyeli ba cop oyeli mibalo e komiteka oye non ce n'est pas en plus bamisu bakenda loin bakoma osala tini ba film porno oui c'est ça donc eza ba acte moko ya ko condamner eza ba acte moko ya koluwe te en plus na ko condamner ba o basala ka donc outi na ba poto oye donc po oya kaka o abuser na mutu donc ce n'est pas bien en tout cas vraiment tozokende déjà na suka tozokende déjà na fin ya émission na biso nga na koloba que à faire $500 na kosenga vraiment bakonzi ya mboka na biso bo voter yango te parce que mariage eza eloko moko ezaka entre ba parents donc nga na kosenga bakota na ba famille ya bato te parce que à faire $500 ba famille nyonso baza ya kotomboka mutu na mutu agarde bandi na ye comme boza bakonzi ya mboka bo traiter makambo ya RDC bo pesa ba jeune garçon oyo bolobi babala ba fille na ba $500 bo pesa wango na misala so tomoni ke bakomi na misala wana au moins mais ba famille oyo bozo kitsa bana na bango parce que la plupart ya ba parents aboti mona na ye ya mwasi honneur
oya kozwa eza mokolo o mona na ye akobala sikoyo bino leta bokoti lisusu boye lisusu bozo kokisa nanu baposana ya bakongolais te ma ezozala te courant eza te misala eza te enseignante kutu gratuité nga naza mwana enseignante nayebi sûr que non ndenge baparents babandaki kozwa avant na sikoyo eza lisusu vraiment te. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission et tomonani mbala ya sima ezalaki divindi ependa autrement diamant jaune ya bino. Merci beaucoup parce que vous avez été tellement ébélé et on se retrouve tout juste après. Bye.